faut remettre ma qui s'intéresse aux transports. Autre nzela za mabi. Au loin de Kimbantseke, ti s'intéresse pour akaro ke. On a zo camion na ke centre ville. So nengo makolo santine nzela mo mononde. Nzela o ba sala mo mabi. Nzela o to ba sala rango, o le ba zo akaye ba sala ba zo argile. Ba tie na se, aba jusqu'au mois kaye, moi ndiko mke ba tie. Donc ce qu'on boule petaka, o mona sikoyo, mai tan ekota, mai filtra na se. To mai ekota o mona Romona nzela nyonso na se protocole comment ça mobula tele bukani tala nde mwana protocole on ça archi ba check ça igidote so tanga mwana mboka nengo tamona difficulté boy ko lobani bakonzi basisa musala bato basisa soki Kimbantseke sina terminus kuna na cimetière kuna transport comme rasuti so ba bongo si transfert comme Kimbantseke na bandi bino mo bozomona mbula kute betite mais ozomona nzela ndenge ezali ba carnivore ezate donc oyo mbula betite bon soki mbula betite eza scandale moko contre te mai etina luketu bon ba presse be bakala muto okipe biso azate alaka todo vivre boye lokola bato batanga tata na mama mais toza na tata na mama na biso lokola gouvernement ezali ba ministre bazali ba non Mesdames et messieurs, chers amis internautes, sur YouTube, il y a Bisso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous d'être abonné à Bisso, ainsi que Internet à Bisso. N'ayez pas besoin de continuer toujours pour s'abonner, pour partager, pour liker, pour magasi. Et puis, c'est tout le monde ma commentaire, la bino et ça, la Bisso, bien magasi parce que remarque que ça la gagne. Dans son moni, comme la Bisso vraiment na commentaire, tu vois, parce que tu vas non. Merci Belé na équipe technique donc na Sima Caméra na Zabongona ingénieur Jordan et grand merci à vous pour cette belle image et puis quant à moi votre humble serviteur Watakin Bekat le lion de la presse congolaise j'allais vite à remercier Séné notre dé parce que yem tasali ki ngana bino tout le monde a su mokola lelo en tout cas et celle pena ki toko mingi yem tapesa rapema yepe mutazwara donc ceux qui tokuten su mokalelo les abna ngolo za ba grâce donc il faut to kumisa baye toko ikolega nengwana te voilà chers amis internautes lelo na kiti awa na commune Njili précisément à district ya Tchangu naza awa na place Sainte-Thérèse na place Sainte-Thérèse le lorsqu'on est au Laxabino en tout cas bananjili babengaki et car ndenge sala ko banda bongo Sainte-Thérèse ti dokolo en tout cas nzela vraiment ezate nzela za mabere au sakarate alors bisote awa poto Laxabino est-ce que est vrai ou faux donc toye bango à travers cette émission to Laxabino banzela place au coup na télémi déjà na simananga bozomo na bongo ya bongo station ya Sainte-Thérèse qui na sangoye bani ezela utakala ndeko choda soko zo place yo bozomo déjà eza pena sanitaire au sakana kute ndeko choda ko sunga pena ozona parce que to l'accès pena ba internet na biso bozomo na bino mo ba mituka ndenge zo meka ko tambola kokoso salita ko sakana te donc la pena mala mingi te zo sunga vraiment te alors ya bomoni bongo to kitaki awa poto Laxabino neto bagala bino toujours TVZ radio te car ndenge zalara TVZ radio te to meka sko miki ko tambola tozo banda pena awa na Sainte-Thérèse biso na bino pena malemme ko zapete il faut ko tala kaka ti na dokolo to Laxabino ndenge nzela vraiment route Sainte-Thérèse ti dokolo eza pena ko peba na ndenge ko sakala te toleka biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esalsal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba déjà na début kaka nanu kutu tokomi na katikati te bozomona déjà nzela za vraiment mabe baterase oyo kutu batia awa mpona kokanalize mai donc biso mpe bapetit pepe il faut tozala mpe na susi mpe tozwaka te babouteille en plastique tobwaka na baterase botala sikoyo badeka nango ndenge osala ozomona ntango bozobwaka bino bosoto na baterase e yango ezosala mpe boye ndeko jalo kozwa mwa liboso ozomona deya pusu ye kutu donc avanda na ya lese azali mpena kitoko avandi mpena normal donc awa okosala makambo ndenge olingi mais eza kitoko te ekocrée mpe ekocause mpe baaccident mpe place wana donc bozomona bino bato nde bazobaki no nzela pene eza mabe bandeko bazouta bongo oyo bozomona bazoya wana bamisusu bazokende kimbanteke misusu bazokende mpe vers dokolo basuka mpe na dokolo wana donc nzela vraiment eza mabe ya kosakana te bota nde bamituka toza na ville province ya Kinshasa baterre jaune oyo tozoyeba te bamituka ezokoma terre jaune nde toza na Congo central toyebi te excellence papa na biso gouverneur ya ville province ya Kinshasa papa na biso Daniel Bumba en tout cas ndenge bike Kinshasa ekobonga en tout cas eza mpe na lombango awa route ya Saint-Thérèse bandeko babanda kotambola na ndenge elongo bani boye mpe na difficulté oyo esala mpe na mabe et surtout bamula toza na saison ya pluie bamula oyo ezosala mpe na mabe ya kosakana kutu te botala bino bamituka nde ezoleka na difficulté pine na yo ezalaki noir mais ezokoma chocolat tozoyeba te soki eza nini kutu oza pine ekoma chocolat yaka noko na route ya Saint-Thérèse okomona mpena pine ekochange couleur yango moko neti na filme mais eza mpena malamu te boye mpena eza mabe parce que route ya Saint-Thérèse oyo nde bozomona ake bongo ti na terminus ya Kimbanteke bana Kimbanteke nzela ezaka moko nzela kaka yango oyo mais ebebi nango bana njili mpo abeta ata tour na Kimbaville nzela eza kutu ya mabe ya kosakana te bana Kimbaville mpo bape chez banjilwa to mpe banjiloise nzela eza mpena mabe ya kosakana te botala bandeko nde bazodina na mai bomona bino monere bana bino kaka TVza radio te toujours ya lisu lokola lisu na ye justement kolakisa bino route ya Saint-Thérèse ndenge ekomi mpena impraticable ndenge ebebi ya kosakana kutu te donc nzela oyo eza vraiment mabe donc ezosimba vraiment te esimba mpena te tokomeka sumu ike kotambola tolakisa bino susu liboso wana botala kutu moto oyo ya telemi na ye tozoyeba te soki ya jean soki ya nini soki pa meli déjà babimelamela toyebi te soki eza kaka nzela toyebi pe te tokopusana tolakisa bino susu nzela ntina suka ndenge ekomi. Merci. Suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwaki voilà témoin pe lenge mwana mboka Kongomani tebite soka za njilwa soka za nani tebite alors to sola pena ye po témoin pa telemisi moto wana tebite po nani to po na nzela ka to po nini mtako expliquer biso eza pena malamingi mbote papa ngala baka nzela so nji o to na problème nzela makasi ko na njiko na s'intérêt ti cimetière nzela zate obula to bula ba pasi nzela bien te nzela anyo su nzela zate o matiki cimetière et comment on wenze principal ni prince zate mabele bato bakoma ko terre na nzela so commission na ngandu bomona nzela zate to na pasa nzela ba moto okufa pa pamba apane zo pamba kolora eta nzela babanda musala ko taki mbantseki mais bakati on va travaux basusa bongo bateka béton kota dokoloti okoma matondo olonge matondo ti okoma arrêt batie béton ko bandana ti okoma lusansu kota etkenso prince nzele zate tota mwana koko so vraiment bon to monyo telemisi angène awa ezanini moi pour moi j'ai moto ko eta nzela ya omdi esali ke ba moto so ezo bampane donc toloba ko bana to kena ki matse na hote to bana ko bana s'intéresse ti de kolonzele zate nzele zate ko na do koloti s'intéresse nzele zate bino me boko le kapé bo tala bo vérifier bo mona ka nzele zate nzela vimela to mo ke mala mo metali nzela siko take mona mboka kino so koloba nini place tongo mona biloka bo koloba nini mboka bataila biso ke baluka so pe solution pona boko la bana kala nzela oyo ba makame belé nzela ngimbatie nzela mo populaire ba de belé to za ba on koto ba mi konze belé ba le ka koto mais beta bango bakara leki na ye babongisa to ba muka mkonza mboka ya na s'intéresse au senti wa bongisi ba to mo prince mo ya Lwemba basalo kitoko batie béton to éviter so le erobuka na le so mbwani to éviter vrai prince basali ya Lwemba au banque mondiale assassin na Lwemba asema couche à 40 mètres de béton côté ma prince ma ifandi ma kitoko mais faut savoir le mango longola moto parce que eko créer pas embouteillage la police peut soko ya ba rolé opela na se fona ko tona veni pasana na luka moya ko ya ko débrouiller ko rangeant donc bien vu que nzele za mabe epé so pan epé singa pan ya omuni ke na luka solution na tiom panzi ko na dévier na sa makamsu to ya la nelo ko simba nango voilà bomoni bino moko mona mboka ndenga utikolo en tout cas nzela ya route s'intéresse oyo nzela za pena mabe ya ko sakana te ezo sunga vraiment en tout cas banjilwa ba komi ko souffrir donc ba komi pena ko souffrir et ezo ça pena ezo sunga te vraiment donc ma trop. Donc voilà, tous les touchés dans Njili awa. En tout cas, nzela oyo s'intéresse ti dokolo eza pena mabe ko sakana te. Ya moto ko laksa bino bo mona ngona bilili ndenge zalaka. Mbote papa? Mbote. Comment est papa? Comment on papa Blaise? Papa Blaise avandi wa. Wana imbatseke. Na kimbatseke. Bo za na Njila, o sa kop koto. Indépendance au transport, koto transport ça passe. Faut que ma culture s'intéresse aux transports. Pour nzela za mabe. Au loin de kimbatseke, ti s'intéresse pour Karogende. Voilà, on a un camion qui est centre-ville. Nengo ye makolo santi neni nzela ngomona onde nzela o ba sala mabe nzela o to ba sala rango o le ba zo akaye ba sala ba zo argile ba tie na se aba jusqu'au mois kaye moi ndeko muke ba tie donc ce ko mbule betaka o mona sikoyo mai tan ekota mai filtra na se to mai ekota o mona nzela nyonso na se poto ne comment ça mabula ali tele bukani tala nde mona poto on sait argile ba tia ki ça goudrote so tenge mona mboka nengo tamona difficulté boy ko koloba nini bakonzi ba sisa musala bato ba sisa ti kimbantseke ti na terminus kuna na cimetière kuna transport comme rasute so ba bongi transport comme ti kimbantseke to so na passe à transporter ya on nika bakonzi ba sa ba tela biso nzela ba bongi section nzela o. OK, merci beaucoup chef, bonne journée hein. Voilà, en tout cas, logo je suis vraiment je la pena mabe makasi. En tout cas, cause à peine un souci à peuple
eza malamu to ba kino mandat à l'état pe silaka mais tant que ça la musala kitoko yeba ko kozonga suna ebonga mais tant que ça la musala ndenge moke pour peuple congolais to pe population ya njile et ba souffrir yeba que mandat à l'état silaka donc te feza radio te tozo meka ko tambola to la sabine merci si to benga mabalongi always thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo voilà mbote papa ouais mbote papa comment est papa omona nga igemananga papa igemananga bandiwa na fani na njili na quartier 7 na quartier 7 aga kopa aga kop to somba kayas nzela ko to lekeza te donc bino mobo omona kaka tala ba terrasse nyonso bouché donc eloko lobiete nyonso eza vraiment salité donc tolo ba ko banda Saint-Thérèse nzela ya malonga ezate ya malonga ezate bino mobo omona kaka ndenge masolo eza nyonso venda donc il m'a appelé eloko baxiate ya siko ne boye na plus bozo batasi bobo monene donc neza bongo photo kota bati surtout so koti ba venu ko tu m'a appelé donc tokende kaka na bapoto tosali contour ti nde baosala biso bamakada masika totourne ti tozonga toketi baquartier 6 donc koto kuna esusu donc maraple okota wenze donc nyonso eloko malonga eza te donc gouvernement talela biso kaka ndenge tozo yebi kaka eloko banjili vraiment à part makadam même na baveni eza na nyonso akobeba baveni impraticable donc so bokoti ti na baveni bino mo bacaméra nde bokota donc yango bomona tala awa kaka tokeka musika te abumba to banda oleka donc il m'a appelé donc eloko olobi merci beaucoup chef mbote mbote papa nino ko bakisa na papa uchilo ba popo nzela kasi popo bongisa nzela nde bebe toni okama nde force o etandele nde toni okama tende biso batu musu to uta babakate bakalo kuna masina to ya koto donc toni okama ti ba venir jo na tiki na kawa na eloko mususu ba sezat ko sa pe musama ka solembi na lembi nde fort. Merci beaucoup totambola vraiment to laksa bino ndenge chef achu koloba si na kati ya ba eza ya ko beba dans nzela vraiment eza mabe donc si na ba venir donc si ma venir nzela mais tozo kota bakati ba venir to le laksa bino kaka ko bana vraiment Saint-Thérèse ti tokosuka na dokolo bomona bino moko nzela ndenge komi na ba ramino toujours tefeza radio te lisi lokolo ya lisu tozana bango kaka biso to lingi population bazala dans les calmes ndenge zalaka merci oyo biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko elekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulio donc voilà awa sko toza na ngambo naza bongo na quartier 5 et puis ngambo bozomona eza quartier 4 dans un quartier 4 alors awa naza na arrêt o babenga bongo arrêt Pemi arrêt Pemi donc na longo ja Saint-Thérèse na longo arrêt Bumba maintenant na zasko na arrêt Pemi donc arrêt Pemi boyebi yango za pe susu mabe ya kosakana te awa bamituka ndenge ezolonga bona makada poko tabonga ba fini dans Maraco donc Maraco vraiment na joda soko zolanga moi avenue o ndenge ba papa bazoya kuna voilà bana avenue o mona bomona bino modo tina bakati eza vraiment ya kobeba nzela vraiment eza donc nzela vraiment eza te bozomona wana kati ba avenue eza pena ya kobeba makasi yango bomoni kaka koloba trop pe ezalaka mabe ezalaka pena mabe makasi il faut que ça lande wande pena ezalaka pena malamu esungaka vraiment donc voilà toza toujours à la route Saint-Thérèse si dokolo donc tokotambola et tokolaksa bino bozomona njile ezalaka boete njile ezalaka pena osati pena ke na bo peto wana to makadam ezalaka kitoko et puis ba terrasse nazobeta ba 7000 na ba terrasse
terrasse ne yango ne muto ekozala pe ba dégâts na makadam. Alors bandeko en tout cas biso ba petit peuple botika ko boa kaka bosoto na ba terrasse ezalaka pena mabe esunga vraiment te botala bino mo ndesi ba terrasse wana kunama nango déjà pour la nini ko bongo ba poubelle ko boire la ba terrasse ko ba bouteille en plastique ko boire la ba terrasse ba sachet ba eau pure en tout cas eloko yo sunga vraiment te biso mo peto yebara ceux qui basali pena makadam to ba tie ba terrasse te ba peneni ya ko batela ngo e oza malamu surtout ne tozo mona pe boulevard Lwemba ba canalisation ezana ya sika mais to tika ko boire ba biloko wana e koza pena malamu ceux qui voulaient beti to pe mai tanga zoleka au le cas dans le calme akena etina centrale kuna alors tango tozo boire biloko mabe na terrasse azo boucher ali tanga ko refouler mai wana ke na makadam tozoma kutu banzela kutu ndenge komi makadam na biso kutu oya route Saint-Thérèse de Kolo ba tonga yango na ba goudron da ba tonga na ba goudron eza betote ezaka betote ko bomoni koza ngoyo trop de mai ba mituka minene pe ezoleka parce que route ezaka moko oyo kolonga awa ti kimbanteke donc nzela ezaka moko alors ceux qui banzela na si lango ekozala malamu mingi kosunga bataki mbase koya ti na Saint-Thérèse mais pour l'instant nzela ezaka moko kobanda route deuxième de la République ti Saint-Thérèse bozomona bino moko yango oyo nzela eza pena mabe ya kosakana te topusana pour que tolakisa bino merci. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to voilà ndelo bien na bino kaka donc toza toujours awa na njili donc to bandi bongo de Sainte-Thérèse tozo suka tina dokolo nzela eza vraiment impraticable à kosakana te bandeko ba souffrir likolo kuto eza mabe déjà donc sans vous les bêtes aux apena les ressources donc on a habité sur les camotos comme on dit mbote papa na ngai journaliste comment est papa comment na ngai Tati Kiako papa Tati Kiako va na njil précisément na Kimbanteke. OK merci beaucoup de ça ndé cop na njil là aka ça cop na njil mais to yaka na ba difficulté moko ya kosakana te pour na nzela là banda Sainte-Thérèse potokoma tina direction na biso kuna eza passe na bandi bino mo bozomona mbula kute beti te mais ozomona nzela ndenge ezali ba carnivore eza te donc oyo mbula ebeti te bo soki mbula ebeti eza scandale moko kotala te mai etina luketu bon ba presse te bebakala moto akokipe biso aza te alaka todo vivre boye lokola bato bazanga tata na mama mais toza na tata na mama na biso lokola gouvernement ezali ba ministre bazali ba bourgmestre surtout ya njili azali alekaka pe air moko mais nazoyeba te eza nini juste nzambe asunga mpona vraiment nzela vraiment asunga biso na nzela eza mabe makasi bino moko bozomona donc tolo ba bourgmestre oyo bovotaka bazonga na bango sute. Bon, en tout cas, les députés vont voter pour soutenir. Vous commencez à avoir un problème, tu as la mission de la tête. Les députés ne vont pas la mission kuna na parti na parlement. Les députés vont attendre tout le monde a raté. Attends surtout un gil papa beaucoup mais c'est moko bunda tina ba terrasse oyo mais talaka loboko moko elongo sokola elongité. Soki bakoya kosela biso vraiment dans tout cas kozala songo makasi. Poto fotaki bango soto talika ba député na tokokufa bandako soki ma ebeti ba carnivore ezate ba ma etina bandako dodo zinda ba moye kuta kosala ezate donc yongo mo ozomona soki ezalite ba ebisaki yo mabebi no na nzela en tout cas nzambe asunga vraiment sima mitema na bango bazwa solution pour na nzela o mais bongo pona bandeko oyo bazalaki no ndeko tala boye ndeko joda zona awa na terrasse yo ko tala boye tozomona déjà awa ba milangi ba bouteille plastique ko boire déjà boye bandeko basalaka boye conseil ne kopesa bango parce que ko boire pe boye yango zo causer pe ba dégâts conseil ne kopesa bango tu vois conseil na kopesa bato basalaka biloko ya boye ata balobi ozaka salite mpa na bino mais oyo eza motema mabe mpe nko salite soit fo ebandana biso moko moto ameli ji na ye aza na kati ya motuka abwaki mosusu azoleka na balabala ameli ji na ye abwaki siko bozolobake neti babiloko ya boye bacarnivore ya kotonda neti awa ngai na timolaki mwa moke mais kuna batimoli te oyo nde omoni etelemi boye bafulu quelque part donc eza bien te bango moko conseil bango fo esalaka ntango omeli mwa ji na yo ogarde yango ntango ozokende neti bapoubele
eza wana babwaki na poubele ekokende babwaka tokobwakaka boye eza malamu ata moke te en tout cas. Voilà, donc kobwaka boye eza vraiment malamu ata moke. Donc merci papa et bonne journée. Et en tout cas eloko oyo ezosunga vraiment te surtout mina obeta c'était na ba canalisation nesi place oyo bozomona eza terrassé. Mais comment nango dans le tonna nango déjà et tonna net na film tebite tozo poussa na malé mais to risque to comme vers arrêt armée à Njili. Donc le bon place au Nazali toujours na quartier 5. Donc dans ngambo ya quartier 5 et puis ngambo bozomona kuna zabongo quartier 4 donc Jordan ko ngambo wana. Donc ngambo wana bozomona wana eza quartier 4. Donc makadam nem te kaboli 4 na 5. Donc voilà Sonas yango yo donc tout ça liboso ya Sonas donc bandeko ba kenda bongo mikili apoto kala donc arrêt Sonas yango yo bino bozomona mais nzela na bino ndo aujourd'hui zona bato bazouta bongo s'intéresse bota la ndenge bazoya na ba difficulté en tout cas nzela vraiment eza impraticable de Sainte-Thérèse si dokoloto comme kuna na tota boloto na place pena ya malonga te hein. Alors TVZ radio tende bandeko babenga biso balobi ke non papa bokita awa tolobela likambo oyo tali bongo nzela na biso bozomona bino moko yango mpe na yela sabino tozokende malembe tosuka tina arrêt dokolo. Merci. Eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait. Donc voilà chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, alors awa naza siko na arrêt armée donc armée de Sali et donc ngambo naza bongo na quartier 5 donc direction ya ke bongo ti na wenze ya 5 ake ti na wenze ya 5 moi liboso tobi ke na papa na biso personnel na komo ya papa commanda azaki artisanal la makasi vraiment na mboka la biso Congo azo ba trophée belé donc à télé na eza liboso wana et puis pancarte c'est pas liboso tozomona pancarte c'est ngona chez papa commande donc naza bongo na armée donc na armée ane to moni moi mukie makadam eza moi bien mais kati ya venir me place na telemi si on comme wenza 5 en tout cas soko zaki na Coco to zaki na Weston Longola Bosana lata basache na makolo poko mati palais et puis ngambo wana bozomona eza bongo armée donc armée donc direction et ya ke bongo wana quartier 4 ake kobima bongo ti na école ya Bosomi na direction oyo za bongo école ya Bosomi wa bozomona bongo za école ya armée du Sali. Alors totambolaka tolakisa bino njili to banjili presque ba venir nango ba venir même na bakati pe za kaka salité et ça vraiment bien té. Alors faut que ba tena kolanda to bongo ça parce que depuis la pandémie et belé awa na vie professeur Kinshasa toza na mpox toza na ba malaria o longwa te toza pe na Covid-19 donc Covid-19 ezali kaka tilelo. Alors il y a bongo na bosoto na bosoto alors nena zolo ba toujours biso pe ba petit peuple to ba neni ya kobatela la bongo endroit o tozali koza bongo ba poubelle ko boka na ba avenue koza poubelle ko boka partout en tout cas surtout na ba terrassé parce que basali terrassé pour na mayele kaka ma koto na makadam tant akota na terrassé yango akeboka ngo tina rivière Njili mais alors tant yo za poubelle oza salité ozo boka na terrassé et yango zo causer ba dégâts bozomona bongo banzela ezobe ba pamba alors biso mo pe petit peuple to ba neni akobongisa na bandala mino na Sainte-Thérèse tozoya malembe ti to comme vers de colo. Alors soki na leki arrêt armée awa nazo comme bongo vers arrêt l'Angiloise o le to comme benga bongo arrêt de la foi donc l'Angiloise batebele ba yebi yango lele comme bongo arrêt de la foi parce que l'église ya passé l'épisode de la foi ezawana comme arrêt de la foi donc tozo pour ça malembe pour que to comme kuna place kuna telemi oyo eza pena na bosoto ya kosaka na te salité vraiment ezali boezo sungate ba maladie pena bako kende boko tika na banani voter bino soki population tout bakei peuple tout bakei banani ba voter bino. Alors faut en souci faut en conscience tant aux ala poste mo aux ala conscience ya kosala mosala na ndenge elongo bani ba tio wana te pona kozwa
mosolo kotia bongo na poche eza pena malamu mingi te to pe kotonga banini alors eza pena malamu mingi te mais sala ndenge pona ndenge batiaki yo place wana sala pour que peuple bazala vraiment satisfait et bazala na esengo ekozala pena malamu mona na mandat oyo koya wana bakozongisa oso parce que bamoni ke non yo travaillaki bien et puis biso pe petit peuple te bapende nini ya koaider gouvernement basalité na biso na mapangu tozwa yango tokebwaka yango na esika oyo elongo bani enoke kozwa yango kekende kobwaka yango kaka parci par là kabona banzela yango ezokoze basalité oyo ezokoze basalité oyo tozelaka te leta ya kolongola yango biso mo mpe tokozwa mpe na tosangani mpe baya mpe tosali mpe mama na salongo tolongoli babosoto oyo apres totie pano tobike no oyo kobwaka matiti tokende kotika ye na la police bakobanga soki tozosalaka boye tozobwaka bongo bapampers kitoko te ya pena mabe voilà na longo siko na arrêt armé nazokoma siko vers l'Angiloise toujours la route à Sainte-Thérèse et kenda bongo tiki manteke tozomona kaka ndenge nzela ngo ezaleli merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes dans le district de Tchango, précisément dans la commune d'Angili. Donc, nous sommes dans le quartier 5 et puis nous sommes dans le quartier 4. Alors, tous ceux qui sont Congomani, vraiment, Banjiloa, Banakimba Ville, Banachango surtout, pour la Colombie, Nzela, Talibongo, Kobanda, Sainte-Thérèse, Tidokolo, impraticable au Saralate, d'éviter ce pour la Nini. Mbote papa? Mbote papa. Comment on est papa? Comment on a pas d'Adia? Dada Vandio. Na vana Gimbatseke vraiment na né grandir na Njili Gimbatseke na Gimbatseke. Gimbatseke na avenue. Avenue Lusansu numéro 80. OK, na avenue Lusansu. Ce qu'on a Njila ezara cop. Eza cop de ça là na compagnie na biso ya ba camion soigner relation. On a chauffeur. Na chauffeur. Voilà, c'est tout bien ba chauffeur. Toloba, l'autre ko ba mingi bien nzela ko ba na Sainte-Thérèse ti dokolo eza ko be pour ki maté kutu na parlons même pas. Donc Kobana dokolo, Kobana Sainte-Thérèse, ti dokolo, nzela eza mabe. Eza vraiment nini? Vraiment to kama ba konzina biso. Basala nzela oyo, mbala mingi banda ti Mobutu azalaki, ti tozo Joseph Kabila papa nande to yesu na président na biso Fachi. Tozo mona misala ezo salama. Bon, mais tozo mona misala on so ba bandi, o mona ba tiki na bango ba kei mbule ezobeta bapotopoto susuka bazotika biso bamabelo ya jaune wana ezotimukaka nango tala baterase tomonaka bato baya kolongolaka basalite te nzela ezobeba bamituka ezobeba biso donc bakoya kobanda na bango bien mais komonaka basundoli bakei tozoyeba te soki ezalaka nini vraiment sikoyo etake bino bachauffeur bozala na association bino bachauffeur non bosala lettre moko te boke etika mpa bourgmestre kimbanseke to mpe bourgmestre ya njili mpona mambo etali nzela bongo bourgmestre ye mo tozalaka ne awa alekanaka mete fois azomona nzela nde ezozala misala ebandaki basundoli surtout Sainte-Thérèse babandaki tosepelaki makasi ke te Sainte-Thérèse ozosi basundoli bakei na bango donc mosalaka donc so babandi basundoli babandi basundoli ata na terrasse tomonaka ata bakantonne te baya balongola bakopale oyo bafungola ata banzela ok terrasse nde yango nde mutu ememaka mai mpo tozala mwa à l'aise mais bazokipe eloko moko te nzela banda babandaki basundoli na bango terrasse tomonaka ata bato te donc ya pasi vraiment biso mpe bapetit peuple mpe arena oyo nde si boye bakopale oyo eza gouvernement te mutu abwaki yango eza bayaya kaka omeli mai na yo obwaki na terrasse est ce que eloko boye eza mpena malamu bien sûr eza malamu te poubele eza te okomela jus okoluka otia poubele otiela yango wapi okobwaka kaka okobwaka bongo place abwaka na terrasse ya bongo ata oyo bazoleka na mituka soki ameli abwaki oyo ekamino eleki epupuli na mopepe ye ekoti terrasse basalaka te chaque samedi salongo basoda bazwaka kozwaka ba 1000 francs na bango ok biso toyebi ntango Mobutu ezalaki otekaka oteka te osali nde mituka eza bakokoya mpe bon bachauffeur nde bokweyisi leta aza leta ke bareceveur bani samedi bosala tokosala yango mais biso awa tolingaka nde avosala fo fimbo ezala mpe mwa adresse yo mpe loko ozala makanisi wana makanisi mwa malamu okosangisa mpe bamasa mpe bosalika mwa initiative mwa malamu bolongoli nde sibotano eza nsima na awa montano na bite ngomba ya Kilimanjaro ebandaka moke kaka botieka okoma likolo bosala mpe salongo bino mo mpe bachauffeur awa ngai nakoko oblige bango te mpo na leta te naoka moninga na bango collègue so na tosala
bakotosanga te. Merci beaucoup. Take moi Mboka tala caméra. Message neko zani na ndengo moni nzela s'intéresse de koleza robeba. Message nanga ya suka na sengi na bakonzi bango nde baza numéro 1 biso za ba petit peuple. Ba yo ki la biso mawa kimbantseke eza na cimetière. Bato bakundaka eza na banzela pe ya avantage bandi brasserie ba biloko zo bima boy. Ba ya lokwa babandaki idée na bango ya osala nzela. Ba ya basisa idée na bango tina suka eza mabetin eza pe bana mpona bango. Pomba sima to voter bango lisusu. OK. Merci beaucoup, merci chauffeur, bonne journée. Okay, voilà, en tout cas loro oyo bokinde na lobaki yango déjà donc boko soko osali musala malamu bako revoter lisusu. Boko rebanela, boko zonga lisusu. Mais soko osali mabe dia ki din tsusu ezozela yo tebite soki rolela mama topé na monoko nini. Merci, nazo poussana vers l'Angiloise. Merci. Voilà, awa siko na komi vers arrêt l'Angiloise. On a commis à l'Angiloise. Comment bongo arrêt de la foi église ya de la foi ngwana au bosomo na bongo à cause de la foi. Donc CFC église ya de la foi ngwana. Yango comment bongo arrêt de la foi. Mais arrêt moko ya kala dans l'Angiloise arrêt moko ya kala. Mais nzela l'Angiloise ngo ndenge commis en tout cas mawatro. Donc nanzela ngo pena arrêt ngo pe et baby vraiment et on est la bande à minoko bana s'intéresse na qu'est-ce qu'on chité na rochité bongo tina dokolo wana na rochité la dokolo na l'aksabino li bulu mo et salama su wana te bité so ba bon c'est quand déjà mais ne ba kaka lisi ko lisi TV za radio te et tozo koma sko wana vers dokolo donc arena nga ya suka ya ngoyo pour attendre bongo dokolo donc za bongo na arrêt l'Angiloise donc ngamba wana ska ba moto telemi et za bongo quartier 4 donc quartier 4 donc on a zaka la ngam toujours à quartier 5 donc voilà quartier 4 et puis le port à l'Angiloise peut tozo mona yangwana donc place bar l'Angiloise zalaka yangwana l'Angiloise c'est que no salaka succès kala babar l'Angiloise wana ezaka ba l'Angiloise babumba de baba rebelle bien angile ba non ça peine parts na ba idéologie mais tel nzela on est comme appel libulu de l'Angiloise awa libulu mo munene salami mutakala awa mais solution je makate au moni so bazo continuer kaka toujours coller là alors kolongona awa nazo koma bongo ti na dokolo personne na suka frontière entre Njili na Kimbantseke donc moni bilomoko nzela vraiment impraticable ya Rosaranate donc nzela vraiment ezate kobanda Njili ti Kimbantseke nzela vraiment ezate mais lelo siko na suka na dokolo na laksabino ka ndena banda ko banda Saint-Thérèse ti dokolo nzela vraiment malonga te TV za radio te toujours comme siko na dokolo to laksabino merci. Eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesa nga oferi nzambe tata esengo na nga ya libela moninga na nga ya mutima matoye yo kimiswe moni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te uti musika yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga oferenza yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis internautes, sur YouTube, il y a Bisso Podcast. En tout cas, on est sur la commune Souka, sur la Souka, donc arrêt de Kolo. Donc, dans la frontière, il y a Kimbontek et puis Nanjili. Donc, dans Simananga, donc on a terminé à Nanjili, Ndoko Jordan. Na sima ndeko Jordan eza bongo Kimbanteke esika Kimbanteke bandi alors dokolo awa bino bozomona nzela toujours eza pena mabe ya kosangana te nzela eza kitoko te tomoni tobandi bongo s'intéresse ti na dokolo moi mukie soko longo s'intéresse au comme de la Gilloise pardon Armin moi eza un peu moins ça va. Et par rapport au comati dokolo awa nzele bebi sous sur te donc en tout cas eloko oyo population benga biso balingi vraiment kosela bango nzela na bango bazonga dans le calme ndenga zaki parce que kozaka pe ba insécurité au moins déjà mutu sous lelo oyo surtout to benga bongo opération ba embouteillage eza makasi na ville province ya Kinshasa alors mutazala bongo na Kimbanteke topenjili sora uti ville asisi musala tam suba 20h comme ndako mona tam suba 22h 23h alors soki nzela eza mabe mutu ka kosuka ka wana mutawa no continuer akene makolo kokuta pe na batu mabe bakobotele mbongo to pe bakoyi kosala ya mabe alors soki nzela eza nango pena toko bamoto bazoleka bango bien bakare ezoleka nango normal babiloko wana ekozala vraiment te yango moni bongo lelo tokitaki awa précisément na commune Njili kotalisa bino route ya Sainte-Thérèse ti dokolo nzela eza te eza pena mabe ya kosaka na kutu te population babengaki biso to ya kolakisa bino bomona yango ekozala pena malamu mingi et puis ndenge bozomona bongo bandeko bazomona tomoni déjà boulevard Lemba déjà kitoko et puis nde basala de Sainte-Thérèse ti mettre koke nzela wana pe ezokende déjà na lombango ezokende bien alors kobima pe boye na avenir na baba makadama munene oyo kozala pena parce que route oyo ye azozwa bato ya Njili azomema bango ti na Kimbanteke alors soki nzela eza mabe bana Kimbanteke baza na souffrance moko ya kosala na kute parce que na Njili okoti ma Sainte-Thérèse wana aussi moto na ville okeyimba moko mais bato oyo sikoyo baza kolongwa Kimbanteke koya ti na Njili en tout cas bazomona pena pasi ya kosala na kute souffrance donc bozomona bino moko na suki awa na dokolo la frontière bami tout cas bozomona ezomata wana eza bongo Kimbanteke esika bandi parce que Kimbanteke bandi bongo na avenue Mobutu Kimbanteke bandi na avenue Mobutu et que ti na cimetière ya Kimbanteke voilà donc route deuxième de la République de Sainte-Thérèse dokolo impraticable nzela eza vraiment mabe ya bomoni ngana ndeko Jordan tokitaki awa pona kosola bongo na population en tout cas ça pena malamu mingi ndenge bauti kolanda bolandi pena mission na bino ya mokolo lelo na iko laksa bino route Sainte-Thérèse vers dokolo ndenge ekole pena impraticable ya population bazolela quant à moi votre âme la serviteur
remercier vraiment l'équipe technique. Donc, on a Sima Caméra, on a Ndeko Jordan. Lisa Nzambe, merci pour cette belle image. Et puis, un grand merci aussi à Sané notre dépasse qui est dans la salle qui est Ganabino. Tout le monde a su mon colalelo. Un grand merci aussi à Trio d'affaires, Batumoro Malam, Batumoro bien. Boss Checking, Boss Roni Malunama, Boss Yannick, en tout cas, la bloc à Boyenez, la bloc à Boyenez, ça la bien, pour le soutien à Bino. Un grand merci aussi à notre maman mère boss et maman Laura Chou, les grandes initiatrices. Maman est orphelin, maman est orpheline, maman est maman veuve. En tout cas, maman Laura Chou, qui est liboso, nous avons continué toujours pour Pambolayo, à Bakiselayo, belé, et que ça fait pourquoi pas remercier mon partenaire privé, mon vieux que j'aime beaucoup, mon vieux Charlie Wayungu. Il y a maman Coco Machatima depuis Canada, héros de l'homme 001. Et sans oublier aussi mon papa Simon Foka, Stati à Paris. Il y a maman Cécile, Massango Moulongo. Sans oublier aussi Maître Tarzan, mon vieux. Je venais à mon vieux, il y a maman Laetitia, Kandolo, famille Kandolo, na personne moto. Pourquoi pas ça remercier les amis de Watakin 24 depuis Turquie pour nous soutien la bino et ça ça fait mal. Bon continuer quand on s'abonner, bon partager, bon liker et bah commentaire si tu es cause kitoko nga partout bo benganga et partout na yaka parce que naza moi na bitinda na bino et ceux qui botininga na kokende ceux qui lokenaki na ngona ndenge moko mabe bo excusez biso bo kombango par commentaire aux appels qui toko na linga ba tout ba mona ba remarque on a un prophète comment on peut dans commentaire aux appels na la minute donc la sabino route s'intéresse si de colo zela ezate bato ki mbante ke bazo kemma po ba ko manjil bato ya njili po ba pe ki mate bazo kemma ne osakana ke ti ba poto boye yango to tinda bongo malade tokutani à la prochaine bye opesali lobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona ko kamwa ebandeli pe suka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso po na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo nanga ya libela